Voilà. Voilà. Va faire un yango quoi. Yango. Merci pour les sponsors Nabiso. Seven Stars. Ndao Kambulu. Sponsor Mogo. Vraiment merci pour la bino. Sponsor Nabiso Mibale. ASMC. MM quoi. Merci beaucoup soutenir Evro Pena, Bandai Bandivi, Neto par tout mon abine longo. Merci. Courage. Boulanda vraiment tableau na tableau pour CP là. Bye yo. Bonjour. Bote na bino bandi pona ngai. Bote na bino ba abonné na biso. Bote na bino ba oyo bozolanda ngai na tango oyo. Nzambe a pambola bino. Voilà. Bonjour Papa Lumière Kambulu. Namoni, cette fois-ci, est terrible. Avec plaisir, hein, yako répondre à question oh Papa Lumière au PC. Est-ce que nani azoyembela Nzambe? Wapi musicien Nzambe? Nani oyo azoyembela mokili? C'est déjà bien. Bon, Papa Lumière, pour na kobanda na kolobake musique eza na catégorie, OK? Tozali na musique profane, tozali na musique chrétienne, on peut dire aussi musique religieuse. Mais na ko essayer ko détailler malembe comme ça to kokako se comprendre. Papa Lumière ezali na musique o ezali pona ko tombola kiti na Nzambe. Ezali na musique o ezali pona conseil ya mokili. Ezali na musique o ezali pona kopesa gloire na Satana. Ezali na musique o ezali pona ko honorer mobali ou bien mwasi. Eza pe na Bible. Eza na Bible. Ezali pe na ba musicien mususu na ba musicienne mususu bazo yembela Nzambe pona mabumu na bango, pona ba avantage na bango. OK? Bazo yembela Nzambe te pona ko panza sango malamu, parce que un chantre c'est aussi un pasteur. OK? On a déjà azote aliloba na Nzambe na loyembo. Azali pasteur, azali évangéliste, c'est un prédicateur. On est prédicatrice, on peut dire aussi. OK? Mais la plupart, ça c'est ça la musala ya ngonde wana te. Donc, bazo sala ngo souhaiter que po baya côté ya peuple de Dieu pour suivre les chemins corrects. Mais baye ba misusu baye kaka pona voilà na koyemba pona mungongo na ngopesa ngambongo. Na koyemba parce que je suis déjà connu d'une manière ou d'une autre, les gens vont me regarder et voilà, j'aurai que j'ai besoin. Ko essayer ko expliquer un peu na muke oyo ngai na zo comprendre ou bien na muke oyo ngai na yebi afin que to solo la quoi. Papa Lumière, il y a des cantiques spirituels pour Dieu. Il y a aussi des cantiques spirituels pour le diable. Tout bandana cantique spirituel pour Dieu. Donc on a repéré ça un peu de banzemba mikie, hein? Nebi ke bino nanda ko boyebi yango très bien. Ezali ba chanson moto yo kaka depuis l'époque. Mais na moya lelo ya modèle wana vraiment personnellement, je trouve pas vraiment. Et si là, OK? Mais nebi ke bino boyebi yango. Nzembo frère de Ningonde. Nana kanisi bolingo na yo katina bomoi nanga nininga na salela kiyo polelonga na tuta tolowo nininga na pesa kiyo polelonga na zala na bomoi soki lelonga na zana liberté ezali kondima na ngai
est-ce que papa te sait comprendre? Ezali na banzembo oyo ya boye epusaka biso pene na Nzambe, epusaka biso posa to kumisa Nzambe. Ezolakisa biso bato lolenge nini Nzambe aza monene. Ezozongisa biso ke eza kaka na moko alikolo na nyonso o biso fo to kumisa ezaka Nzambe. Eza na mosusu ya frère Mete ayemba lobi je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Au secours me viendrait de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Ekana moko papa lumière. Wana ezali banzembo oyo ozoyoka motema nefandi kimia. Tozo kango obandi ko sala réflexion ya vie na yo ya bomoi na yo obandi mitalo bi orgueil te to bomana te to inana te ya indie papa na continuer nous sommes pas na kokomisa na Nzambe toza toujours banzembo ezopesa Nzambe gloire tozali na nzembo mosusu ezali na kintwadi Tonda mfumu wa dizulu Tomatonda moyo ame Vokangeye konganani Lendai bidila se Lutilanga masemeto Indulanga mwanani Nwani sanga mbeni zeto Nanimpi lanza mbiame papa c'est un peu ça banzembo oyo kokumisa Nzambe siko na okota boko permettre nga na kopesa ba verset biblique pona toyeba soki tozi occasion totanga na Ephésiens 5:10 Matthieu 26:30 na Psaume 68:25-27 eza ebele tokotanga vraiment papa ezali na ba chant eza na ba cantique oyo mutu azoyemba oyoki o comprendre que non eza na eloko mosusu kati na bomoto oyo Nzambe atia tolobela pasteur Moïse Mbi naza contre pasteur Moïse Mbi s'il vous plaît suivez-moi vraiment très bien je suis pas contre cette pasteur là nzembo oyo ya pasteur Moïse Mbi noki nzembo ye oyo bolingo nanga ye oyo nalota kyango na ndoto losambo efuti penga yo toyebi chant oyo très bien papa nzembo oyo eza effectivement nzembo libala pasteur Moïse Mbi azokumisa libala na ye azokumisa mwasi na ye eza mabete. On va faire attention, hein. Eza mabete parce que si on voit, toke kotanga bien na Biblia, tokomona ezali na place moko bazokumisa mwasi. Ndeko wana azoko honorer mwasi, azopesa ba valeur, ba avantage. Donc comment je peux dire? Hein? Comment je peux dire ça? On a utilisé terme nini. décrire beauté à moi si apesi yango valeur. OK? C'est normal. Ce qui n'a vu na kange sa frère comment il s'appelle déjà? Mbuta. Nzemba frère Mbuta peut te bien. Hein? To bien nzemba frère Mbuta bien. Moi si mon sozali moi si akobala te. Oyambaka problème quoi, le la mutazo yamba. Lettre. Oui, c'est vrai, c'est un conseil aussi. Ezanzembo ya libala. On ne disconvient pas. Ezanzembo ya libala. Yepa sope sakaka conseil avant qu'on soit moi si, il faut bien vérifier. Il faut voilà où yebaye, c'est tout, caractère aussi. Donc on soit frère Redi Amis. Chanson ya Redi Amis. Ngana na bandaka koyoka depuis nzembo ya Redi Amis ipa yembeli libala o libala tuna sango
maman. Effectivement. Tout nan sango ba bala kala, bango bazana expérience ya mabala. Biso tozo bala lelo, tozo na tipu sin tipu non, OK? Mais ba maman, ba papa ba bala kala, bango ba na histoire moko ba nous raconter. Mais ce que tozui Mbili Abel a sali pareil. Ayembeli libala. ala kisi niveau nini oyo mwasi akoki komipesa na mobali tout comme on peut changer tolo bake niveau nini mobali akoki komipesa na mwasi bon nazalaki na bangagement ebele nazalaki na banzela na ngai là maintenant na choisir yo c'est toi que mon cœur veut c'est toi que j'ai choisi c'est avec toi que je me sens bien je me sens à l'aise c'est avec toi que je vais partager ma vie voilà c'est déjà bien question na papa ezali nani ayembeli nzambe nzembo ya nani za nzambe te bango misato bango 4 pardon baza pareil boko excusez ngai wana ezali point de vue na ngai ebande boteni ka regarder je vous en supplie et ça vraiment point de vue na ngai bango 4 baza pareil pourquoi pas bango 4 baza pareil on peut dire non pasteur Moïse Mbia déjà bengue pasteur comment on mélange non 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 tokende doucement s'il vous plaît tokoloba ke tokoyemba banzembo ya redi ya misité parce que bango bakotaka ba loge est-ce que bande konanga non toyoki lisola loge ya pasteur Mbia te ezaka question na tuni kaka bon récupérer banzembo nyos ya frère ya pasteur Moïse Mbia s'il vous plaît surtout otiko bima dernièrement boye bisanga kasi tout à la frère Mbuta Ino boyo kaka frère Mbuta te. Est-ce que bayebi sibino ke frère Mbuta ye utaka automatique na lola? Na tuni kaka. Suko soto yoki Mbili Abel. Mbili Abel utaka na loge. Ya frère Mbuta utaka wapi? Tolandi ya redi ya misi. Ya redi ya misi utaka na loge. Na kozonga ya pasteur Moïse Mbia utaka wapi? Na lobité que passer Moïse Mbia kota ka loge na lobité na lobité que frère Mbuta kota ka loge na sengi bino bo revérifier encore allez revoir encore allez réécouter encore tout landa vraiment tous à la juste tous à la correct ezali na pasteur moko boya ezali chantre na kotanga kombo na été ezali na pasteur oyo apambola ka musique na azala ki clair et net sans cacher les mots elle avait bien dit bien lobby lera yelingai sede na ye alobi pasteur ngafona bima na sala section na zui yango na laleli yango na kotisi yango kindoki na ngai e ba sœur ba frère boyoka ite ezaka mutuna pasteur Moïse Mbia frère Edi Amis sœur Mbili Abel frère Kombe Bungi frère Mbuta bango 4 bayembeli eloko moko bayembeli libala bayembeli nzambe bayembeli libala bande konanga ezali na miziki o ezali ko honorer ou bien pardon ezali ko pesa kaka courage na vie na kozonga pa Redi Amis mobembo na kesima nanga yo batela ka mama o na ke Mobembo na kei obatela kasima natikeli yo mikumba ya libota nanga mama noke musika te tozonga tokende koyoka nyonso Redi Amis embaka à l'époque nazolobela à l'époque parce que na yebi yango bien ezali parmi ba chanson oyo etombolaki ba yaya esalaki coup de pouce na ba grand frère ba kende luka surtout pona kobima ko ya kotoyo et puis pona ko des familles ça c'est sûr et juste. Ils ont fait ça comme conseil na vie. Ils ont fait sa force de courage. Allez chercher encore. À côté loge te. Na tawana ya bandaki koyemba coup de pouce pour na tous les jeunes. Na yebite ce que ça na mutu moko ko contredire na yebite. Mais on eza idée na ngai. Surtout zo pa Mbili Abel. Nzembo ya Mbili Abel yambanga na maboko polele. Motema nanga pembe yambanga na mariage. Kiko tia yango ezo beta ena na explication opesa na bana nanga. Maman, ces chansons que tu écoutes, parle de quoi? Ah mon fils, ezo le bela libala.
ezolakisa engagement nini tozwaka le tolingaka moto esengaka doke moni foto kende mobimbo te lokolo moko etikala pa ya kingandi moko ekepana te naza na explication nette à donner s'il vous plaît soki nazongi pa ya mbuta nazali na explication à donner babi eza na basi mosusu mwana na ngai vraiment okomema ngambu okomi koregrete vie vraiment so tozongi pa ya redi ya miss déjà na uti koloba sikoli na kozonga pa Moïse Mbi ndi na uti koloba eza pareil siko bandeko na ngai tosolola vraiment s'il vous plaît nyonso wana eyembeli mabala bango nyonso basalelaka presque façon moko de composer banzembo na bango s'il vous plaît sikoli tokotia na église yo wana biso stobimi tokangi de bino sikoyo lelo bakotia ya mbuta ba frère ba sœur on a des donc vraiment rumba ndeka papa lumière à lobby allez pasteur Kosi zo maman Eveline allez rumba allez pasteur Daniel kata rumba na maman Gina oh pasteur Didier kolo rumba avec maman Sophia kitoko ekoleka bien papa Lindanda et puis ça caméra ni pour ça la canne on est ça la bien mais ce que le problème c'est quoi l'herbe kotia kaka mobembo na kesima nanga yo bat batia mukili libala tun bango susu bazo chabaredi batika kaya biso ya nzambe c'est vrai liba vraiment tous à la cornette non tous à la bongote ezali na musique oyo ezali ko glorifier satana na lobaki au début donc tu os tala déjà façon ya malobezo bimakuna esali na poso bandolela banzo tuna mutu penza asa normal est-ce que papa oyo vraiment asaka ka papa po déjà voilà elongi bando sala lokola ya ngai aboti suki ya pembe ou comment kitoko te mabina na bango kutu soki kabana ba le kozi okangi ta mais maman pourquoi tu fais ça pourquoi tu te laisses nous regarder ensemble mais non tu peux pas regarder chez et ça on a sens à kotala ngo tenia koyoka oza une explication pesa na mwana te maman parle de quoi okomi obege okomi ba ko bege yozo kokate yango vraiment nakozwa tamula mingi te makamba ko lobela ngo ezebele mwana na nzambe yebaka musique nyozo yoka totika kominyokola ngani musique mikela yoka te ona yoka te yoka ka ya nzambe oyo wana ya nzambe wana sala kanini po abimisa CD na ye bande ko ngai na yoka ka musique o eza bien ona ko yoka o ezo glorifier nzambe o ezo pesa ba jeune courage o ezo lakisa ngai et tant que femme et tant que maman comment je peux vivre. Oui, c'est la vérité. Et ça n'est pas. Donc, to tika, hein, papa limia un peu d'hypocrisie, vraiment to tika na biso et ça la kabiente. Ça la kabiente. Note ko zo occasion ko solana pasteur moko papa na sungi ngalobi na ngabi. Moni ba musique to banda ko yoka à l'époque. Alobi na ngalobi to bina ki banzembo mususu ezalaki dédié na mutu moko boye oyo azalaki marié na sirène. Omoni musique to kaka boye. Tono sepela na ngana ndo sepela na Marie à Valence. Liba pesa na inspiration ngabi nzambe ka mobateli na biso ya tokenda bisike belé. Non, kasi c'est wana lobi kasi ba profane. Na corps de Christ to solo lango. Est-ce que vraiment yo moko na corps de Christ yebite na koyemba na banzembo ngote. Yana nzembo moko ya sermon la lingaka ayemba lobi ayemba kana français na bosani kombo ya serwana yemba lobi il est là présent parmi nous je t'adore tu ouvres les chemins
ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Azopesa kaka nzambe loko. Azotombola kaka nzambe. Vuyalomba vwa kwanzai, yenave pokanasyu. Vuyalomba timambote, sekampa netimakia. Timambote usundidi. Mubiabio tulenda voa. Timambo te kakao Fuvama tanguzazo. Donc eza na banzembo oyo bande kusoko zo yembango yo moko e osenga passer avant d'aller bosono to bandote ya yo moko bando miteya hein molimo musanto bando sunga yo bando pesa yo cours ezali bien y a pas lumière pona kosukisa les 4 photos au tien na image bazali pareil bango 4 pona ngai voilà bazakaka ndenge moko wana nzamba pambola biso nyonso musali continue malamu na pesi mbote na bandeko nyonso oyo balandaka biso babone na biso yo pena nos abonner to zelo kaka biso peut tiko to zelo to zala ensemble ça la biso bien allez wana tukutani mbala ya sima bye.